Omoni bambilinga mbilinga oyo eza de part et d'autre. Ceux qui n'ont pas utilisé le terme au bakinois, bah utilisent que ezo sopa bango. C'est-à-dire que le peuple a comprendre que bah bundaraka pour un intérêt na bango égoïste. Alors que le peuple les a souffrir. Parce que tant se retrouver voilà, donc bah se retrouver dans l'intérêt na bango. Donc voilà, pour na poste na bango, donc bah tu vas bunder la rabisoté. Tout le monde qui bateau lobby bah bande ko finga le lo bazo finga te parce que bah rouler na ba jeep. Tant que no ba rouler na ba jeep, peuple a rouler na lui. Donc c'est-à-dire te comprendre que politique en boko eza finga lobby aux poste, on se retrouver au bongisi famille na yo, au tongi ba immeuble, au sombi ba jeep, mais peuple toujours azo nyokwama. Non. Biso tokoki ko vivre comme étranger dans notre propre pays. Alors, dans vos discours, arrêtez, il ne faut plus jamais engager le peuple. Ça, le discours na yo, yomoko sans pour autant engager le peuple. Pourquoi vous citez le peuple dans vos discours, vos sales discours, alors que le peuple ne se retrouve pas, alors que le peuple souffre? Boroya, le peuple, quel peuple? Vous parlez au nom de quel peuple? Quel peuple au bino bozolo? Parce que le peuple souffre. Peuple wana les abisso tozo souffrir Vincent mboka na pasi est-ce que batwana bazana bamona alors quand il se retrouve plus dans leurs intérêts voilà donc c'est-à-dire que on dirait ceux qui mutazana na poste taza mayele à comprendre que non mboka na pasi mais aussitôt à se retrouver mayele na ye nyonso Vincent et Koufi seul mayele oyo ya komi nango ezaka ndenge ni akotonga ba immeuble na ye 4 ndenge ni fois bala 3 basi ndenge ni fois atinda famille na poto place wana nda komi mayele mais na makambo etali social makambo etali peuple a komi il est très net kutu mutaye bien le côté yango nazolo ba boy arrêtez question nga nazotuna contenu ya accord wana et balaki te ezaki ka balobaki accord na munoko omoni to signé ou bien ezalaki que makambo nyonso o eza stipulé wana na kati wana donc eza ke bayebaki yango après non voilà et le eza que na accord soko moni mbilinga mbilike koti parce que il y a l'autre qui ne joue pas franc jeu, c'est-à-dire aza sincère tena muninga alors eza malamu te si qu'on a liro tozo kende moto nyonso tolo basiko nini ba opesa Martin Fayulu raison na minute o baza ko légitimer siko Martin Fayulu na minute oyo tolo banini ke makambo nyonso komba o biso nyonso to koma écoute et koma ki koseka o bato nyonso ba komeka se ba moni président Fayulu ba seki dans na minute oyo ba moni ke non démarche ya président Fayulu ezalaki bongo ya solo autorisation c'est tozwaki yango yo banda les 12 banda les 12 si tozwaki autorisation yo yaka oyako déranger élection la moto etika ya biso tozela bino na kusa de moto toko satisfaire bino lokola bino boleki mokili mana makasi toko satisfaire bino lokola bokanisi bakamwana sampo babomana epai na bino baleki biso na koyeba bageste wana toko satisfaire bino tozela bino lundi mais après lundi biso nyonso manifestation monene toko réclamer la vérité de tokozonga na preuve matérielle na cour constitutionnelle toza nango baboko mpona raïs. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission Rendez-vous Valable présentée par moi, votre serviteur Vincent Chiluizi. Désormais, Rendez-vous Valable, c'est une émission où on va essayer de faire l'analyse politique. C'est-à-dire ici on va essayer un peu de réfléchir d'une manière intelligente, pas te critiquer, non. On va juste donner des réflexions, des idées par rapport à Yamakam Oyo Ezoleka Namboga Nabicho. C'est ça votre émission. Rendez-vous Valable. Dans cette émission, nous allons commencer à recevoir
des hommes politiques, des honorables, de députés, pourquoi pas de ministres, pourquoi pas président, tout le monde, acteurs politiques, on va commencer à le recevoir dans cette émission. Aujourd'hui, nous faisons cette émission, pourquoi? Parce que nous tous, nous le savons qu'en ce moment, FCC cache mariage Eza Yako basé à Panzana. On voit de l'autre côté Fils Moukoko tenir des propos un peu méchants de la part il y a ex-président Nabiso Joseph Kabila. Et de l'autre côté, tout le monde peut manifestation des osama et réaction, il y a PPRD. Mingi mingi. Aïs. Mingi mingi. Aïs. Mingi mingi. Aïs. Toyoki batu moko boye ba ko tinda ya finga raïs c'est pas ici bino yango na lingi na yebisa petu wana keba muto za ko mekana ye muta pesi président na bokonzi keba tuna président de la République cour constitutionnelle sera bimisi arrêt à la définitive oui bien ngote oui mais ça na loi moko loba soki erreur matériel moko glissaki cour azana droit à revenir na arrêt na ye vous comprendre oui tina kendo il soutenir ba Daniel Safou ayi pour ouvrir la boîte au Pandore à erreur matérielle cour à reconnaître qu'il y a une erreur matérielle à réhabiliter bangote réhabiliter bangote à réhabiliter bangote réhabiliter bangote donc Moukoko Keba petit Keba soko continuer o eza premier avertissement ndenge wana te donc okotisa erreur matérielle cour a jugé soki yo Shadari na Fayulu na gagnaki élection erreur matérielle naza na ba preuve na Raïs touche pas na méchant po kopo yo tozwaki yango na makila na ndenga blague te tant to pesi binango na pété toza ba yuma ndenge ça ba tu FCC en général ndenge et Salami réclamant la vérité des urnes. Et là, nous voulons un peu essayer un peu de réfléchir et de faire d'analyse autour de ces problèmes avec l'honorable Yannick Bongibo. Tout autour, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe entre FCC Cash et Baboutissa? On craint que honorable, bonjour. Bonjour. Vincent Chiluizi. Voilà, nous sommes très heureux à Royamba, une émission, rendez-vous valable, nous voulons faire des analyses autour de la politique, il y a Mboka Nabiso. Première question à ce de si vous pouvez vous présenter vous-même, honorable Bongibo, Yannick Azali, Nani Pouza na regroupement Nini, il y a politique. Voilà, honorable Yann Bongibo, Kakandengo Lobiwana, Nazali Bongo, vice-président, il y a Ligue de jeunes. Du centre OESA, regroupement Oyo et Kambamina, le président, donc j'aime bien l'appeler le Germain, Germain Kambinga. Voilà. Puis je suis le président de l'association ASBEL, donc association sans but lucratif, Sunga Ndeko, et je suis aussi le coordonnateur. Il y a la vision du Congo. Voilà. Avec toutes ces casquettes, c'est par là que sur le nom de Mboka Nabiso. Et au moment où nous parlons, tout le monde que Tobatuano est la premièrement sortie à Premier ministre. Tout le monde Premier ministre Abimi Nangabo à FCC. Et là, tout le monde attend le gouvernement Bima pour que le président Félix Tshisekedi Abanda Moussa Nenge et Longobani. Et là, les gouvernements, ils ont tardé pour Bima pour des raisons qu'on ignore, parce que Bissot doit dans la carte Konate. Mais le lot, on dit directement, Fils Moukoko, faire des interviews, faire des conférences, et s'attaquer directement à l'autorité morale, il y a FCC, Joseph Kabila. Et de l'autre côté, tout le monde dit FCC, Batomboki, personnellement, impression pour l'idée côté Isani. Première question. Voilà, premièrement, Nazako Benga
ba ndeko wana nyoso mibale dans son abi mibale dans bangambo nyoso mibale wana d'abord à la retenue parce que oyebieza na adage moko elobaka quand on joue avec le feu on se brûle tozo monango ndetima seki metant on a tali bilili wana na lobi mon Dieu mboka ezokende na kopela moto mboka ezokende na kozika. Alors, ce qui me fait mal, c'est fils moukoko tende fois qui s'amboka, mon Dieu. Hein? Ce n'est pas un fils moukoko, des fois qui s'amboka. Donc, papa, maman, bilenge, koufa po, un certain fils moukoko a télémi à lobby. Et, nazo interpellé même Bakambi à IDPS. Parce que au moni ezala mambusu tolobakate biso ba IDPS oyo grand-père nangai bongibo azalaki premier donateur ya IDPS wana, c'est-à-dire azaki bato bandeko soutenir IDPS financièrement. Bien que ceux qui le lobby boye bazo s'attaquer na yo, pourquoi bazo kansa toza contre? Non, toza contre IDPS. Moi j'ai toujours soutenu le Fanks Etienne Tshisekedi, mais oyeza mabe to kondana kayango. Alors naza ko interpeller ba kambia IDPS ba mettre en garde fils mukoko ou soit ba kanga mutu na bango parce que ba propos à tenir non akoki ko tenir ba propos ya bongote. Comment mutu aza d'abord il est qui na IDPS? Comment donc c'est-à-dire parce que ce qu'il dit à la télé voilà, il engage tout un parti. Donc, c'est-à-dire, alors que moi, je ne crois pas, donc je ne pense même pas que parce que le même fils Moukoko, il vous souviendra qu'il a été tabassé. Alors, les lorsqu'Alinga Bundela, Azako seme trouble. Et pourtant, Tozabatu Ongana soutenaki fils Moukoko. J'appréciais ce garçon. Quand je le voyais, bon, voilà, non, mon aki makamnae, zaki un peu na cohérence, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai dit non, il doit arrêter parce que ce n'est pas un fils Moukoko. Donc c'est par Naza d'accord, tenaye place wana. Mais tant que vous êtes d'accord, t'es un fils Moukoko, mais de l'autre côté, bison celui qui est bison nion au peuple congolais, nion au banana, ceux qui n'ont nani, tina nani. On doit du respect et de la considération à président de la République, Félix Tshisekedi, qui est validé par la Cour constitutionnelle. Mais toi, tu as FCC passé à la télé pour déclarer vérité des urnes, pour relaxer que Bangon ne va pas présent dans la place, pour relaxer que soulèvement populaire et Molingue Salama réclamant vérité. Tout le monde a dit que Dieu soit un fils, mais on se bateau, puis on a un Bokonzi, qui Bokonzi a Félix Tshisekedi de Rolobani. Oyebi par là nalingaki na lobeloko yo ezo matanga mikolo nyoso na motema. Alors papa Vincent na kolinga place oyo ceux qui font même pas partager ango na mokili mobimba batu bata la place oyo eloko na lina loba. Oyebi bokondi ozo mona oeza na makambo ebele. C'est vrai. Ngai pe na koki koloba que c'est vrai, président Fachi, que je respecte beaucoup, a échouaki. Nga moko ozomo na ngawa, nazalaki na ba centre pe belé na Tambola. Na ba centre mingi onga na Tambola qui je le dis parce que né nazawa je suis sincère, nazolo ba makambo parce que na lobi bien parti oyo, nazolo ba makambo e kozala profond et na yebi ke bako finga bako loba o bako kiko loba mais boko comprendre le place nazo kende na ba centre belé. C'est vrai to monaki yango nga na monaki le président Martin Fayoulou il a décidé qu'il était largement Nicolo il y a papa Nabiso Chadari na papa Nabiso Félix Tshisekedi na ba centre o nga nazalaki na kendaki na monaki yango mais tozeli alors ba centre nga na monaki eza Congo mobimba te nazo bande la place wana eza Congo mobimba te mais na onga na monaki président Fayoulou aleka azaki likolo na lobite ka gagnaki azalaki likolo. Alors tant
ntango basali oyo bakokai kosala parce que organe oyo ezalaki habilité ya kopesa décision ya suka kolobake moto tel alongi moto tel alongi te ezalaki ka seni ntango aye alobi ke non moto a gagné eza président Félix Tshisekedi. Tomonaki na ngambo mosusu wana ba contester yango balobi non yetende alongi moto alongi eza nani biso. Cour constitutionnelle ne fallait ekata makambo yo yebi. Alors, Cour constitutionnelle a se prononcé en faveur ya président Félix Antoine Tshisekedi. Ti lelo Nangam wala muka pe balobi ezaka kabangonde balongaki ememi makambo nyonso trouble ozo kamakambu ya vérité des urnes. Mais nga sikoyo parla na lingana lobanini. Même c'est vrai que papa na biso Martin Fayulu pona ye yenda alongaki. Nga mo musupe balobi ke te Félix Tshisekedi nde alongaki. Cour constitutionnelle o sengela ki akata ye pa lobi ke te mutalongi eza mutu songolo topakala. Lelo tomoni pe lisusu bande ko na biso balobi te cour constitutionnelle erreur matérielle ezalaki d'ailleurs il faut te réclamer tozana ba preuve mutalongaki ezalaki président Martin Fayulu. Alors ngelo na linga ina loba ezaboe. Président Félix Antoine Tshisekedi alonga to alonga te donc ce que ezalaki azwaki to azwaki te. Mais nazoye bisayo papa, il n'est pas là par hasard. Le président Félix Tshisekedi n'est pas le fruit d'un hasard. Il est là parce que Dieu a voulu. C'est fort que le balanga nenge nini. Yo kelo mona ngina bisayo. Oyebi mokonzi e utake pa nzambe. Soki nzamba lobe okoma mokonzi te. Ato kitio mati okomate. Et président, comment beaucoup expliquer le lo muto azaki l'échec a commis place wana. Alors, ce qui va prévezali ngana za na problème te, ba ko brandir ba biloko wana nyoso menga na linga kana rappeler bato que président même si ezaki na tricherie mais akoma ki wana ezaki par hasard te. Oyebi ata soki lelo tolobi eza deal. Ils ont confirmé en auto, selon parce que au principe exemple nous au Tambolagi, tant que bazolo backer, il y a eu des règles matérielles, tout ça ils ont confirmé en gros. Ils ont qui bon auto na ba recherche nous seul monde ils ont qui bon parce que c'est déjà cour constitutionnel déjà ba lobby bongo, ce que biso de retirer melango ngeni. Voilà, papa Vincent, yomo kutu outi kopé sa réponse, c'est-à-dire que cour constitutionnelle a validé à lobby na biso que président de son excellence Fachi. Bisonio so tozana se amibeko tozana donc décision ya souka ezakande na cour constitutionnelle. Mais attention aussi to uti pe romona awa la même cour constitutionnelle oyo azwaki décision ko lobai te ke ba to songolo to pakalande ba bimi ba député a uti suko soulever makamusu so erreur matérielle. Tomoni awa ba député musu balongwaki ba invalider sous misusu ba zongi si tomoni lisusu ba réhabiliter ba invalider donc moi mbilinga pe kotika na courango. Voilà, tous la suko un peu moins clair et précis. Au moment où nous parlons, bah tu y a FCC, bah lobby mariage na bango na cash et sili et kabwani parce que bazo respecter ba corps du sous-souté. Et ils annoncent déjà la marche moro ça m'a déjà le 22 oyo banda pas du peuple. Toza ba momi na binoté. Na niveau mayele pe comme na mayele na bisoté, to leki bino pe na mayele. Eh muso bokani c'est to senga bino charité, za charité te. Eza charité te. Eza ba corps o bo signaki, to signaki. Na mikoleza ko yawa na ko bimisa corps wana. Accord FCC cash. Bozela bomona na ko bimisa ngo zande ngona te. Bomona makamunini e komama na kati. Respect des accords. Le roi bo mesala na bino ko respecter ba accord te. Bokanisa ki ke biso toyebi te, toyebi. Toyebi trop c'est trop. D'ailleurs coalition appelle na linga ngo souté.
Bobé ici déjà. Na moi to na cohabitation, to ça la gouvernement sur FCC, bino peut garder présidence na bino, to bengani bino kaka, to ça le gouvernement sur FCC pour la majorité na l'assemblée nyoso. Ya ndenge na te. Bazole ngaba ibisabatu ko dans un an gouvernement obimateti dans un an ba dissoudre Assemblée nationale, dissoudre Soza Bobali. Si vous êtes garçon là, dissoudre. Mais bon, la constitution, si vous avez bien tête, vous avez sabino yango. Acte à liboso, une manifestation, il y a une photo ça là, lundi 22, bisonioso, toko marché kobanda, échanger alimentaire, tina palais du peuple. Pourquoi pour n'avoir ezali ke pétrole na mukoko na babwamba wewa na eba sala mobulu pour élection ya bureau séné salama te. Botiande candidat na bino total soki boza na majorité. Candidat na biso a ko gagner élection na Sénat. Le 22 biso nyoso wapi? Palais du peuple. Le 22 biso nyoso wapi? Banda échanger anti fikine puis bazo annoncer sur prochaine marche moyo salama pour na ko senga vérité des urnes et to moni na ba niveau ya ba tu ya FCC to yebi bazo ko Twitter ba to mona bazo publier na ba Facebook na bango disant que à cause ya fils Mukoko makile rotanga il y a des messages moko boya madame te mais vous pensez que démarche au FC Salinga zo ils a démarche moko malamu to ba ko repe ko agir autrement pour na koluka kimeza na mboka oyebi na libala nyonso matata ezangaka te mais esengaka maturité nde il faut primer, maturité nde il faut dominer. Nga nazalaka contre accord te ou bien contre contrat te. Pourquoi? Politique na biso ya Afrique ata so tali pena makambo politique ya Congo ezaka bakor na bakor e bandi lelo te. Mais tout dépend na ba contenu o eza na kati ya accord wana. Alors eza question kaka que mutu oyo a respecté accord te azo respecté sous ba clause te azonga na nzela. Oyebi na makambo qui bakor ango arrivé sur terrain bon moni que des avantages les mis côté à peuple bon ça la bakor pour non c'est ça moi groupe ya batologue et peuple nezo souffrir. Non mais le problème c'est que au moniango eza malamu te na katikati. Avant qu'on signe accord, batalaka non, otanga pour opposer signature na yo, okotanga. Siko question na zotuna. Contenu accord wana. Et balaki te, ezaki ka balobaki accord na munoko, au monito signé ou bien ezalaki que makambu nyonso o eza stipulé wana na kati wana donc eza ke bayebaki yango après non, voilà. Et le cosa est que l'accord ce qu'on dit mbilinga mbilike koti parce que il y a l'autre qui ne joue pas franc jeu. C'est-à-dire asa sincère tena muninga. Alors eza malamute. Si qu'on a liro tozo kende moto nyonso tolo basiko nini ba opesa Martin Fayulu raison. Na minute o baza ko légitimer siko Martin Fayulu. Na minute oyo tolo banini ke makambo nyonso komba o biso nyonso to koma écoute et koma ki koseka o bato nyonso ba koma ka se ba moni président Fayulu ba seki dans na minute oyo ba moni ke non démarche ya président Fayulu ezalaki bongo ya solo problème eza la paix ne se donne qu'avec la paix. Moi j'ai toujours été contre Nabato balobara que celui qui veut la paix prépare la guerre. Non. La paix ne se donne qu'avec la paix. Dans la lueur où vont les choses, parce que moi te copé là, et le kunga nazo craindre yango wana. Et na makambo nyonso, tolo banini. Yango moni lelo nga na lingaki na lobaboe. J'interdis à quiconque de parler de la politique en RDC. Oh. Oui. Na bandeli lisusu eloko. J'interdis à quiconque de parler de la politique en RD Congo. Parce que tout le monde a compris que le seul grand politicien, c'est Joseph Kabila. Parce que il n'y a que Joseph Kabila, c'est-à-dire qui est d'abord premièrement constant,
na makambo yo asalaka. Il est le seul homme politique à respecter toujours Oya Lobaka. Il est le seul homme politique Oyo, c'est-à-dire il ne rate jamais sa cible. Alors que Batunio Soyo, na tunio question, c'est vrai que ma question ça répond à bino aux en réponse on peut s'engager. So na tunio mutuna tangelanga politicien Oyo nanu asala RRT à tergiversate pardon kolobaon na lingala donc tergiverser c'est ce que je voulais dire en français. Ou bien na tangel na lobino su ya mibale tangelanga mutu politicien Oyo nanu afingate oko retrouver mutu nyonso afinga muninga mutu nyonso azala koto après ke koto seul mutu atikala constant et cohérent na makambo salaka c'est toujours Joseph Kabila. Et makambo na zoloba ezaka kapo na ezate ke nazo s'attaquer na bato cash même ce que font nos amis du PPRD. J'ai dit non, ils sont à côté de la plaque parce que kolanda mutu kozala ndeti mutu oyebi batu nyonso bando tambola na Jésus-Christ bakome lokola Jésus-Christ yango moni bato bavandaki na basoda batali Pierre alobi na bango lo temba tipo azoloba lokwa Pierre et lokwa Jésus lokwa tipo to utoboma. C'est-à-dire que quand tu es à côté de quelqu'un ozoloba ke muto ndaza modèle nanga il faut copier au ressembler na au se ressembler na ye. Bamona ye balobi ke oh muto yo azoloba lokola Yesu azana mangoloko muto na tobomi. Mais dis-moi, Kabila ne parle pas, Kabila n'écrit pas, Kabila ne tremble pas, mais c'est kabiliste alors qu'un vrai kabiliste ne doit pas parler. Kabila ne parle pas, il agit seulement, et quand il agit il faut battre ce moment là, donc il ne rate pas. Aujourd'hui le seul politicien congolais à confondre Mokili Mobimba, c'est Joseph Kabila, que tout le monde insultait, que tout le monde prenait pour, je ne sais pas moi, Nenge Bandeko taxé, Atangata Salatebo, Oroye Bisanga, qui est plus que Joseph Kabila? Ba diplôme na bango, ba o bazana ba 5 diplômes. Bango nyonso, tala Kabila nda sakani na bat nyonso le quoi un pion. Voilà pourquoi, aujourd'hui, moi j'ai dit, le vrai kabiliste n'existe pas encore. Parce que si tu veux être vraiment un vrai kabiliste, tu ne dois pas beaucoup parler. Voilà. Honorable, je pense qu'au moment où nous parlons, l'air est grave, l'air est grave, bokota. L'air est grave pour l'amboka na biso, pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment Pepe Moura ma besoin en Mboka. Nous tous nous savons que Bakondi na biso Mboka, ceux qui fan d'Arwana, ils ont rapport d'intérêt à peuple. Mais nous tous nous savons que les 18 ans passés, ezaki Congolais ségalité. Ezaki 18 ans il y a pas si anzala dollar comme ataro kitabana bobenga na classe, c'est-à-dire social les habienté et marambe belé toyebi que ezaki bienté. Et tout le monde a réclamé un changement parce qu'on voulait voir aussi notre tête à niveau il y a gouvernement à niveau il y a présidence pour on appelle que mutu soit appelle énergie na ya sika. Et au moment où nous parlons tout le monde que c'est comme si FCC bazaka na posa bazalaka, donc 18 ans on irait silité pour ça va continuer kaka. Et là on voit maintenant que comme déjà que baromoluka nengeni baroluka longola Félix Tshisekedi na place wana, connaissant tous les dangers oyo et koko yana sima, parce que les choses se passent pas na Kivu mais na Kinshasa, na capitale. Et nous savons que ceux qui n'ont que des bons auto yebi ba répercussions. Comme il n'est pas encore fait, il est tant que honorable ni no yebisa na ngambo ya FCC ni no yebisa na ngambo ya IDPS nga na ngambo ya cash. Voilà ngelo kona koki koloba ezaboy. C'est vrai que nous voulons tous travailler parce que tous en a besoin, il y a renouvellement, il y a classe politique. Qui dit renouvellement ezak bon voilà makambu échange. Oui, renouvellement ezarana nous na bilongité ezap na mutu d'abord. Renouvellement ezana mutu. C'est vrai, tant que nous, jeunes, il faut travailler, ce qui est vrai aussi, quand nous allons travailler beaucoup moins la différence, parce que nous allons gérer avec beaucoup de compétences là dans websayo, donc au moment que bisotoko gérer mboka oyo avec beaucoup de compétences. Mais attention, nakosenga na président Fachi azala un peu prudent. Oyebi
ko changer makambu ba changera makambu pe kaka na mbala moko bongo te batu nyonso longola bango lelo tolobi o mikolo wana parce que soko tali biso nyonso discours e komaka mikolo wana ba sali trop balongwa na repesa yo okomoka ya mukie donc nini moi mukie parenthèse ka mukie nazo fongola. C'est vrai que les jeunes doivent travailler mais attention, nous avons besoin de ces vieux. Oyebi ezaki na mutu moko na Bible kombone Eli akolaki déjà, donc c'est-à-dire Nzamba travailla qui naie azaki prophète, mais Nzamba combien a besoin siko à travailler na Samuel. Nzamba poni Samuel pour Samuel jeune anubi donc moi on est na poni il faut azala prophète asala non makamunyo so toyebi histoire wana. Moi dit que Samuel est arrivé que alali. Sur alali azoka voix mo ezo bengaye Samuel yeso ala muki ayemba ngwe pa Eli alobi maître zo benganga Eli abisete na bengi yote azongi liso alali tango alali ayoki suba bengi maître azongi lisusu Samuel a comprendre que petit on a comprendre te donc Nzambe nde mutazo bengaye ayebisi abi Samuel yaka omoni soki oyoki su mungongo ane bengi yo yebisa ye oui maître mais voici lobalanga olingi. C'est-à-dire, pour Samuel à comprendre que Moutazo Bengen Nzambe fallait mon kolo azaki une expérience à yoka déjà Nzambe kala. Donc c'est-à-dire ba vieux wana toza la posa ka te ki ba bengana pe bango nyoso toza na besoin na bango pourquoi parce que bango nde bazana expérience. Il faut équilibrer ça là. Donc moi je ne trouve pas où est le mal soki que batuya FCC fo bazonga o bazape une expérience. Bazape belé tolobite ke bango nyoso bazonga mais quelques têtes oui nazomona mabe moko eza wana te et na bato bakoya ya sika baza oyo na ngambu ya président Fachi oyebelo ko bomaka biso ba congolais ezaka moko congolais azana culture wana te ya association congolais ne respecte pas les accords congolais alinga kaka a dribbler muninga place makambo ebebaka alors que aujourd'hui ceux qui appellent parce que elle comprenait qu'il doit travailler avec des associés. Ce qui Samsung eza lelo Samsung pour associer pe bazawana. Mais Congolais tous échoué pourquoi? Parce que le Congolais a toujours voulu diriger, être leader, yenda zala la tête. Un Congolais n'a jamais voulu être subalterne. Il faut zalaka à la tête. Yango zomona même makambutoza ko observer de l'autre côté. C'est-à-dire, yango moni Nzambe azokende na ko confondre batu mususu malembe. Na kolobeloko yo o peut-être batu mususu bakoki ko finga po nango bakomona ngo pe neteza kaka na tina te. Moebi makambo eleka atana la muka ezalaki leçon ngana tira leçon na kati. Quelqu'un qu'on minimisait, c'est-à-dire que peut-être batumusu na kati ya la muka wana bayaki na bulke a muto yo o kwa mouche dozoye kaka po biso to utiliser mais lelo oyo c'est-à-dire il n'y a pas un leader oyo donc c'est un leader incontestable Martin Fayulu au camp il y a de l'autre côté donc c'est-à-dire na la muka ozomon donc c'est-à-dire Nzambe a enseigné biso quelque part. Voilà, pour la IDP sur le bas un peu tolérant et puis pour la FCC boy libala pour déclarer la vérité des yeux honorés ça va. Soko landinga ne bandeli na lobaki nazobenga bangambo nyoso mibale wana à la retenue. Le lot condamné obi réaction il y a ba béret rouge et ça par rapport il y a déclaration il y a fils Mukoko. Yango moni béret rouge ba sali déclaration wana. Lelo yo batu bazo finga na internet ba fingi béret rouge ba fingi mais attention na béret rouge il y a des gens quand même respectueux ils na batu onga na pesa ka pe respect mingi na ngambo ya PPRD za na batu nga na respecta kama kasi nazo pesa ekutumbote le président Papi Pungu dans Sayo c'est un monsieur hors du commun. Donc finga to kantate ke kuna na ngambo wana za ba voyou batu bazo réfléchir te. Mais problème ezalaka il faut koyeba pourquoi batu wana ba réagir. Yango nazolo ba que IDPS il faut ba kondi ba rappeler d'abord fils Mukoko na nzela ba bengaye ba bisaye on est en politique
Bon, fils Moukoko rôle banaï. Bon, fils Moukoko, oui, il peut parler. Mais oui, fils Moukoko, peut-être que le banaï, mais on sait déjà que c'est comme si façon peut pas retarder sortir à gouvernement peut on dirait et ça peut être FCC bien parce que il fallait pour la déjà gouvernement bima déjà. Mais ezalaka ka bongo partout. Matete bandi kaka ya FCC na kashite nanda kwa mabala combien ka bwana. Bazonga nipe akangi ku mwasi na ye na mobali mususu. Mobali pa kangi mwasi na ye na nani boye. Ezalaka yango tozo senga kaka boyokane. Pourquoi? Parce que na makambu oyo bazokende obi c'est vrai dans la bataille de grandes intelligences seul le plus malin n'abimaka vainqueur. Ce qui va monique baroyokana te OK mais o cause la plus malin yenda ko gagner. Siko na ngambi ya Martin Fayulu lobani parce que Martin Fayulu a bana ko réclamer vérité des urnes depuis kala bayoka été bakipa été mais lelo parce que FCC se retrouve plus na bato cash ba ça le roi ba na simana on voit même muto ado lo baona on a vu avec Daniel Safou réclamant la vérité pour bazongi c'est nani lelo position Martin Fayulu ezalani selon yo ndenge to moni c'est comme si balingi siko ba na ngambi ya FCC alors que bison soyebi que maloba ya Martin Fayulu ezalaki bato wana ti aboya na bato na melelo bato ngo bayilingo lo ba sangana naye ndenge balingi ba ya ko sangana naye Martin Fayulu afungola maboko aya mabango to a réagir ndenge selon yo ndingo zuma mambezo kende azana ngambo ya Félix Tshisekedi to comme azara na abunda toujours vérité des comme azui FCC balingi ba ya lo na ngambo naye azana bango to atika ninga na position na yemo ça dit là on y ça Martin Fayulu par rapport à ndenge mambezo kende siko. Non mais dans le bas qui tout à l'heure que le président Martin Fayulu, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Je l'apprécie tellement. Voilà, donc on a de l'obara toujours que na combat na ye, ayebi eloko azoluka, ayebi pe oyo ya lingi. Il n'est pas bête, il sait ce qu'il fait. Na souhaitaka toujours de bonnes choses et bon courage na lutte na ye. Et là on a sepelaka na eza que aza chrétien. Alors que passage dans la Bible lobby que les ténèbres ne régneront point toujours. Et c'est là qu'on a encore sa président Mafa, c'est-à-dire que ceux qui pon naie a estimé que démarche naie wana eza donc c'est-à-dire que ça vrai à l'andela azo poursuivre en gotina souka aebaka que les ténèbres ne régneront point toujours. Mais pour ngambu ya FCC papa. Il ne faut pas dire que eza FCC nde ezoloba makambu wana. Qui dit FCC eza autorité morale Joseph Kabila. Qui dit FCC eza le professeur, le coordonnateur Nemi Milani, un homme humble et puis discret, calme aussi comme son autorité morale. Est-ce que ça oyoki bango basali déclaration pour le baquet ça va to libalo e kufi bien loko boy to non fils Moko représente Félix Tshisekedi. Non mais problème c'est quoi ezai boy ni secrétaire na biso nani secrétaire nani comment secrétaire nani IDPS moi vice-président de l'Assemblée nationale Kabund il est pas ça s'appelle Kabundité. Voilà. Donc on est sur ndenge moko so yo wangani batuto lo bien na ngamba FCC wangana pe bato bazana ngamba ya cash. Non, problème na ngeza boy. Au moins so tel bande bazolo bâtissant que il y a quelqu'un derrière. Non, yango mon na biso na bi que o bango basali ezakaka droit de réponse. Problème eza que Mutu oyo a provoqué problème oyo eza ba propos ya fils Mukoko. Yango bango ba réagir. Oyebi ke mutu tango a réagisaka na kanda par rapport ya mutu abanda ki likambwana. Eza neti nga makambu na za awa na zoloba awa. Et engagé centre te na leki awa te na casquette ya vice-président, ya Ligue de jeunes, ya centre. Mais na leki awa tant que analyste politique, na leki awa comme étant président ya Sungande ko rien à voir na centre. Alors, makambu o bango alobaki oyo ye fils Mukoko alobaki nde sali ke bato FCC ba réagir. Mais yanga ce qu'on a biso a que FCC bango tende mutu donc FCC le quitter pour eloba. Mais yeta waleki alobi na bino makambu ke non bon voilà biso na IDPS biso boye na boye biso to sali boye et puis pourquoi na lobi bongo? Eh ben on peut na baloba mingi raïs. Non. Pourquoi bango baloba bongo?
Parce que bango soki balobi eloko baloba nini biso base ndes et décidaka et toza a on a bino pourquoi ngana lobi bango na attaquer makasi pourquoi parce que base makambunyo so o base elobaka bango kuna basala kango alors que de l'autre côté base na bango elobe lobate base te muté décidaka la base c'est Raïs qui décide n'habite so comprendre place wana kuna bango moko bandimaka ke biso toyokelaka nde base kuna bango balobaka ke o base lobi biso photo sala na San City balobaki yango bien que base boyi yango to non pas San City na Genève base boyi yango biso to boyi to longolbo tango bachaki awa président lingaki engagé bato to moni ba kenda na palais du peuple c'est-à-dire o base lobaka bango basala yango moni biso to zone limake c'est-à-dire bango baso travailler de connivence avec na ba kambina bango o bazo gérer parti nazolo ba pourtant nazolo ba parti bo confondre te que nazo engagé na président Félix non président azaka sumuto IDPST président aza muto par le président est là pour tout le monde est là pour tous les Congolais mais nazolo ba na parti pour na parti ba comme na président Mususu o aza Jean-Marc Kaboun si je ne me trompe pas et puis na secrétaire na bango Kabuya batunga na zolo belande bango wana alors na koloba boye basala attention kaka bango obike babetisaki nani fimbu babetisaki nani fimbu omona makambo zaki na désordre alors babenga ye bapekisa ye pourquoi po batunio so biso to mona kaka oyo bango base lobaka eutaka kuna po bango mo bayebisa biso kuna alors que kotoyo ce n'est pas la base qui décide. Pour la Martin Fayulu Obika, les ténèbres ne régneront pas, mais personnellement, sur le Zala clair. Parce que là, clair, Martin Fayulu pour s'allier na bata FCC pour réclamer la vérité des urnes et tout atika barona bitumba na bango. Non, mais aujourd'hui. Zala clair. Oui, pour être clair. Ngana zawate, ngana koyo ko confirmer makambo te ngana zo maîtriser te. Ngana ye awaka kozwa ba propos ya ngambo na ngambo. Tout le monde a donné raison aujourd'hui à Martin Fayulu. Voilà, Babilo Kongana Boy, Nazo Boya, Nazo Lobake, Likolo Yakowelela, Bozo Pesa, Bozo légitimer Fayulu, Bozo Pesa, président Fayulu, raison Lelo. N'akout Ozo tout n'a réponse alors que tout le monde aujourd'hui a la réponse. Martin Fayulu, Asangana, FCC, Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était ça, juste la réaction de honorable Yann Bongibo par rapport, il y a les deux réactions, il y a FCC, il y a IDPS où on voit Fils Moukoko et puis frère Nabiso, il y a Ngambo, il y a FCC. En tout cas, ce que nous pouvons demander, ce n'est que la paix, parce que Congola a souffert tellement mingi. Congola la libanzala trop, c'est-à-dire que c'est la Congolais a aidé à la rata pour kimia. Et nous avons massage parce qu'on se pose la question, les lots, ceux qui les lots, au mois des autres, tous les battés, baocha, on ne veut pas aller trop en profondeur, mais ce qu'on demande c'est juste la paix. Il y a eu des accords qui ont été signés. S'il faut ressourcer la nation, peuple là kimia pour azadana nzalabo ba sous insomnie. Voilà. Donc yango moni na linga kina suki sana likambo. Omoni bambilinga oyo eza de part et d'autre. Ceux qui n'ont pas utilisé le terme au bakinois, bah utilisent que ezo sopa bango. C'est-à-dire que le peuple doit comprendre que Bundaraka pour un intérêt na bango égoïste, alors que le peuple doit souffrir. Parce que tant se retrouver voilà, tant se retrouver na intérêt na bango. Donc voilà pour na ba poste na bango. Donc batu ba bundela bisote. Tout le monde qui bato lobby ba bande ko finga le bazo finga te parce que ba rouler na ba jeep. Tant bino ba rouler na ba jeep, peuple doit rouler na nini. Au kotika le lobby sombi immeuble. Donc c'est-à-dire te comprendre que politique amboko eza finga lobby aux 8 postes, on se retrouver au bongisi famille na yo tongi ba immeuble au sombi ba jeep mais peuple toujours azo nyokwama non biso tokoki ko vivre te comme ba étranger dans notre propre pays yango nazolo baboy na bandeli lisusu eloko na lobaki pona président notre ancien chef de l'état son excellence Joseph Kabila Kabange na esko kolobango pona ba politicien. Alors dans vos discours arrêtez, il ne faut plus
plus jamais engager le peuple. Ça, le discours na yo, yomoko sans pour autant engager le peuple. Pourquoi vous citez le peuple dans vos discours, vos sales discours, alors que le peuple ne se retrouve pas, alors que le peuple souffre? Boroya, le peuple, quel peuple? Vous parlez au nom de quel peuple? Quel peuple au bino bozolo? Parce que le peuple souffre. Peuple ouaneza biso tozo souffrir, Vincent. Mbokezana n'a pas si est-ce que batouana bazana bamona. Alors quand il se retrouve plus dans les intérêts. Voilà. Donc c'est-à-dire que on dirait ceux qui mutoazana on a posté taza mayele à comprendre que non mbokezana pas, mais aussitôt à se retrouver mayele na yenio so Vincent et Koufi. Celle mayele oyo ya komi na ngwezaka ndenge ni akotonga ba immeuble na 4 ndenge ni fois ba la 3 basi ndenge ni faut atinda famille na poto place wana nda komi mayele. Mais na makambo etali social makambo etali peuple a commis il est traîné tikutu mutaye bien le côté yango nazolo babo arrêtez na ba discours na bino, vous nous représentez pas. Parce que si réellement batouana bande ko représenter peuple toza na situation haute déjà bakani ya peuple o bango batali donc mutoazo ya kapona ba intérêt na égoïste lobi azalaki awa a fingi fachi lobi akomo kumisa fachi lobi azalaki a fingi kabila a ju poste yewana a changer discours na échanger et bazaka suna sonité. Alors pourquoi batabongo biso to continuer na job sayo to telemi biso to telemi Totelemi poto combattre Babiloko wana nazo lancer déjà que très bientôt on a la vision du Congo to bimana balabala to ko sala action il y a grande envergure, c'est-à-dire parce que biso to ende ko combattre parce que ngata nazo ba ko combattre nazo tala te que ngambo ya FCC ngambo ya cash te nga nazo tala ba intérêt ya peuple. Pourquoi? Parce que tu comprendre que batouan nyonso ba sakana na biso bango ba wele la rabatonga ba jeep bango ba wele la rabasomba bandaku biso ka to zakane mo biso kendara makolo et puis na ba marche na bango ka biso mtozo accompagner bango au aéroport to yeto zuye au kende boye to soutenir ye tanga ozwa poste abosani makambo na nyonso. N'engagez plus jamais le peuple dans vos discours. Biso siko peuple on a to telemi soki bo mabiso mais to telemi pour dire non ça suffit. Peuple il faut se retrouver. Na mboka na biso moko to kiko vivre comme étranger te. Na mboka na biso moko toza maltraité mon Dieu. Obi toza maltraité dans notre propre pays. Alors bamboka musu ba respecter biso ndenge ni. Ça suffit makambwana il faut si là. Makambwana il faut si la biso to telemi to ko telema to ko bandolo babo to ko leka mikolo nyonso pona ko loba que ça suffit. N'engagez plus le peuple plus jamais bolo bara peuple parce que peuple ango to lingi ba jewana te parce que oyazana ngambu na biso il faut défendre l'intérêt na biso. Mais to moni ango awa député pona l'intérêt na ya kela na cour constitutionnelle to moni ango député pona l'intérêt na ya kela lali mais intérêt ce balobi que non pli pas farine zomata député ni na ko bima makolongulu na ndaku na aolala na ndaku akoyate. Donc yango moni biso to lobi soki bolingi kota makamna biso te biso moko to se prendre en charge. Voilà, merci beaucoup honorable Yann Bongibo et puis nous de notre côté Tolobi respect au na Mokonzi Mboka, notre président de République il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Donc biso tozoye ba président Yohana Oyo Azaki reconnu la Cour constitutionnelle. Donc pour vos intérêts ne nous embrouillez pas. Vous avez trop embrouillé le peuple congolais parce que vous autres tellement pour monique intérêt na bino zawanate. Donc nous respectons le président de la République et puis nous voulons que biso nyonso to lukana no intérêt à ba congolais. Au lieu de luka ba intérêt personnel ya ba famille na biso to lukana no bon lukana no ba po bino ne ba politicien bon lukana no intérêt à peuple congolais et aux agiteurs makas au lieu que welela nanu parce que vous ne retrouvez plus au comité yekuto azwagi te yekuto azwagi non. D'abord l'intérêt du peuple congolais dans tout ce que vous faites et aux alamala moumouni. Merci beaucoup honorable Yann Bongi bon invité suki le basu kezali pour aussi ces missions sur émission beaucoup temps pour moi libanga ya moi bien té. Non Bongi so to mesa na pe na mabanga côté to roboa kanani. Donc c'est qu'il faut na boa kande peuple congolais. Alors peuple congolais to telema. To simba na maboko, to telemela batu oyo baza à la base de notre souffrance. Batouaza à la base de notre souffrance, c'est qui? C'est l'homme politique congolais. Oyo azota la kaba intérêt na égoïste, lelo akomo kanga
Kabila Ndoki, a comment finga Kabila, le là comment finga Fati, pour se retrouver les sous-soutés. Alors, bisoto telema pour dire non à Batouana. Et là, ça n'a pas passé, ça pour vous comprendre. Quand même, Moutouana, on y a kolibino tango, on y a lipa, à Kosibino, na moi liputa, bozu sous bo voté, bozu sous bo salirani. Tous doivent conscience na kotambola na ba commune nyonso pour ko conscientiser batu to ça la bloc avec na ba action ba activité moko ya grande envergure pour dire stop aux politiciens congolais na ba venture na bango bazo sala biso de peuple to monaka pasi bango ba réunir. Donc message nanga ezaka pona peuple congolais ba telema biso yo to telemi pour na websa bino que non toroki ko tika makambo ekende boyete. Non, c'est-à-dire que voilà. Donc c'est-à-dire au koufi après to bosani o baleli. Donc mutuna mutazo défendre ndé ba intérêt na ye. Donc bosala très attention. Basala très attention na balabala parce que voilà lelo oyo balingi ba bimisa Kabila mutumabe. Lelo côté moko bope bazo travailler ba bimisa Félix Mutumabe. Donc ozomona que biso siko pourquoi bango donc ba bimisa kamabe katango azo se retrouver te. Alors que ceux qui to lobi lelo ata bato bazo lo bango a papa que 18 ans ya passé. Oh 18 ans ni bozo lo ba que non Kabila ngwa sa non. Est-ce que oui asali lipa bolobia Matisi lipate soka Matisa ki lipate Mazaki quand même muto ya apesa ki bino pour la première fois ba élection libre transparente démocratique banani balobela rango te batunyo so balanda Kabila na ole ba le kana TV makambo balobela rango c'est-à-dire ba vendre image ya malamu ya Kabila bango baloba te tant déjà maman loba que élection da qui triquer c'est que bazo acquiser pe Kabila directement. Yango na zoloba donc pour dire que ça faux discours faut même pas kenango bongo. Merci beaucoup honorable, merci na peuple congolais nos batali mission oyo balobi peuple congolais tellement fongola misu trop c'est trop to lugana no to luka bat oyo to landa bato ba luka intérêt na biso no ba intérêt ya ba famille pe ya mabumu na bango parce que biso tout ba congolais tozaka un intérêt moko Congo eza malamu. Merci na David Diwante ça pour na prise de vie pour na masolo mususu to sola sima mais to senga kimia eza na kati ya mboka na biso. Merci.